Bonjour, bonsoir, la communauté 3 exemples Production TV Mobimba. Bonjour, bonsoir, ma abonné na biso, ma s'abonner. Bienvenue dans les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Oyo tozongi lelo nazando. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Les artères de Kinshasa mokolo lelo. Soyez ko Laksabino quartier Madimba. Bana quartier Madimba Bozawa puis quartier Madimba et Bandi à partir avenue Isoke si na balabala Rakading tokokuta ba avenue lokola Joafa Itaga, Lac Mwero, Louvois, Kato, Loa. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kuta dire. Les artères de Kinshasa mokolo lelo toye na quartier Madimba. Dans quartier Madimba Bozawa puis Abali Solo. Quartier Madimba est délimité par les avenues Kassavubu, avenue Kokasa. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker, que na les bandes en boka kalaye, vous soutenez zande formaté. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombanayo. Oluka, Babolie, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambolie. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Kassavubu yangoyo. Bana quartier Madimba, Bokota. Lelo les artères de Kinshasa na quartier Nabino. Le bandi balabala ya liboso eza avenue Loa. Avenue Loa ya moyo.
bana balabala loa yango ya Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans oyebi susu ndenge lowa ekoma te lowa yango oyo lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili bana balabala loa yango oyo na quartier Madimba awa toza na Zande bokota bosabone bopartage bolike c'est tout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un
nakoma kotrahi sankutala nsima o yesu yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo okenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge balabala lowa ekoma te balabala lowa yango ya Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na papa Jean Didier Kunda à Texas. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Zando na bina botika kala yango yo akeona na veni lowa. Aveni lowa ya moyo. Solo kene nango vers plateau. Glendey na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Koleka biloko kolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato iko sanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Meme tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Bana lowa boza wapi pomba to de tuki nterisha ko mokoko aveni lowa ya ngoyo na quartier Madimba Lisu me koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé tobimi bokasa yango yo awa toza na bokasa
tribalisme lobby lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi akuta dire. Ah, tokoti balabala kato. Bana majimba kato yango yo. Merci na babone na biso na ba oyo na ba s'abonner te pour ça la yango. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesuzambanayo. Bana balabala kato kato yango yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Patrick Bokolo Mampela. Patrick Bokolo Mampela. En France, Zando yango yo. Bana quartier Madimba Zando yango yo botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Balabala kato yango yo. Bana kato yango yo na quartier Madimba. Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Mama Kuku Kuzaya
Avenue Kato yango oyo. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vema. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission. Otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili ye. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à coup à sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesu Zambalayo. Koluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tosonde basaki ya qualité na 16 000 koteka kodefisaka yaka awa bakoloza ndubaye tosonde basaki ya qualité na 16 000 bato ya mokili
balingi biloko na ye tombalola komakolela ngolola nakamwe bana balabala kato yango oyo tobimi nango tobimi aveni Kasavubu onapesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoyi kotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tuudi botemo maseli ebeke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. bana quartier Madimba avenue Louvre yango oyo avenue Louvre botika kala yango oyo bokota bosabone bopartage bolike L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. L'histoire comment nango perfectionné. bana balabala Louvre. Merci na pasteur Jean-Didier Kunda pour notre soutien. Alors, papa, bougez, boyo, karaté. Le gouvernement, c'est l'opposition, il est manco. Bokota. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke Tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisako ifo bapesa yo moko tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Koluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Lipambole, Lipambole. Merci na balani na biso nyonso bana quartier Madimba Ambula. quartier Madimba yango oyo Awa on a venu Louvre tozozonga nango vers Bokassa bana quartier Madimba. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toliko sanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie. Bosanene tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba ye petuno tosala parole